Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Tu es partager ensemble, kakande to partager Ranabino. Nana li solo moko, maman na biso abenga, tokotanga peite, mais tokobeta li solo anonyme. Parce que ça vraiment li solo moko ya passe. Problème o ekwele li un pasteur. Mais na kata li solo ba question ko zale belé. Pourquoi maman lobi ba beta li solo? Maman lobi des shows. Beta li solo o ekozala bien. Bande ko ba meka ko keba, ko kende ko zwa misala na nzela. Et ça également en France, bato bazwa misala na ba agence. Mais ces derniers temps oui, misala comme un peu dans les noirs, bazwa batukaka na nzela. Bazioka na nzela boyokani okesala musala. Yaya landa li solo oyo très bien. Ndeko so okenda ko zwa misala na nzela, faut ko keba. Faut que keba ba danger eza ebele, ba embuscade eza ebele. Landa lisolo oyo ka embuscade nini ko eli pasteur. Maman na biso alobi boy. Des shows awe sika tozali bana mibali bakenda oluka misala na nzela. Ka ndeza la rabotelemi, eza na ba coin, batu bayebi ba coin wana ndenge za même na France partout ezali. Batu bakenda okuluka misala na nzela botelemi ba patron bayaka. Bazuyo boyokani verbalement entre vous. Ok, ko sa musala. Yango maman lobi des shows bêta ou la sabandeko risque. Ya okendo ko zwa misala na nzela, ce n'est pas bien. Maman lobi boy, problème o ekweli pasteur na bango na église. Pasteur kaka ndenge ezalaka pasteur abandaki kotambola pasteur pas oluka musala, kaka ndenge bandeko nyonso baluka musala. Chose grave, pasteur akekuta na patron moko quelque part na coin kaka eska bakendo oluka misala na nzela. Yango tobi ndeko landa histoire bien. Bino batu bokenda koluka misala na nzela. Oui, eza batu nyonso te, mais eza juste alerte. Ok, baka ba conséquences ezali ba danger ezali. Pasteur abimaki ka ndenge ezaka pasteur pa ke ko débrouiller aluka musala. Pasteur aye kokutana na mutu moko aye, soi-disant patron, nazo luka mutu akende ko pangusela nganda pour une semaine. Ba solliciter pasteur. Bakena pasteur na endroit où esengela ki pasteur ki esala musala ezanda kumoko ya munene villa ya solo penza ya bien ya kilo mais landa o comprendre villa wana eza ya nani pe esala kinini bakena pasteur premier jour bayambi pasteur balakisi pasteur non ba okosala musala boyo kopangusa a okosala bokopangusa ba chambre salon tout consort kaka ndenge ezalaka bazui pasteur pona musala ya une semaine landa lisolo. Pasteur aye premier jour a sali musala ba expliquer ndenge ba sala musala ba pesipe pasteur moi café pasteur ameli tout consort ba lakisi ndenge eza soko ye na tongo oza na droit café tout le reste des choses car ndenge za na travailleur. Pasteur a pangusi ndako a nettoyer premier jour très bien accueilli. Deuxième jour pasteur aye po banda musala car ndenge ezalaka. Akutani na muto azwa ki na musala patron a robenga ye patron. Poya ebaki ndaku wana eza ya patron oyo azwaki na musala. Or, ce n'est pas le cas. Landa lisolo yo kambiskat. Pasteur aye deuxième jour pa sokolanda ko apangusa ba vitre ba nini tout consort. Ba yebisi pasteur boy, ayebisi pasteur mena suka lando kande osuka. Patron ayebisi pasteur okobanda ko pangusela na libanda te na ba couloir mususu te po ezanda kwa munene. Villa ya gaillard, ba chambre belé ba couloir ba niveau à likolo. Lelo okopangusa okobanda na ba chambre so sisi na ba chambre onde okeko banda okeko sugisa na salon comme mon mesano pasteur à côté na chambre pour kende kopangusa chose grave 3 gaillards 3 gangs babimeli pasteur na kati ya chambre yeye mibali misatu ba sui pasteur tinati to so la rana bino boyebi ba terme
tokanga ba terme na biso pour na bana pour ne pas déranger aux enfants des choses na bana pe balandara des choses tokanga ba terme yaya ba koti pasteur na chambre sika pasteur akende ko pangusa chambre apangusa ba vitre et tout consort Alexa sœur Pierre 3 personnes ba bimi wana ba bloquer pasteur na kata chambre ba sui pasteur tinati ba vandeli pasteur ngobo na ndinga ba pique main tinati 3 gaillards bana mibali misato ba sui pasteur oya liboso asui asilisi ya mibale asui asilisi ya misato asui asilisi pasteur azoganga na kati ya ndako eza ya munene na kati ya chambre nani akoyoka ba abize pasteur le temps ba obimisa pasteur libanda ba bwaki biloko esalami na ba pays ya ba bon to lo baté po non atangi batu boy bon to betano di soloka bon po mama lo bipe to ki na on sans indice tant to tanga bo te otangi bango bazara bon te tango otanga bo tangi be non to betaka li solo ndenge to senga to betango mama lo bi ba sui pasteur na mibali misato ba tongoli pasteur ya kotongola pasteur mitraille babimisi pasteur libanda tant babimisi pasteur libanda le temps pasteur abengaka ba police tibaya monsieur wana kolondako soit disant kolondako a bloqué ndaku na ye a bloqué le pango yena ba camarade ne misato wa bazui camion bakei police ekoi bazui pasteur bake ko sala PV en fait ba interroger pasteur basali investigation ndaku wana o pasteur akende ko pangusa eza ndaku ya muto abemaki pasteur te ndaku wana baye kotala selon information ya ndaku kolo nango aza milliardaire aza na États-Unis d'Amérique avant d'être aux États-Unis d'Amérique atika ndaku wana na responsabilité ya mutu quelconque akengela kandaku wana après 1 mois 3 mois ça dépend ba fungolaka pour nettoyer le vitre poussière tout le reste ba longola matiti tout autour nde atika responsabilité na maboko ya mutu wana sko jusque là inconnu nanu ba trouver yete mutu wana bazoluka problème euti ko sala ma récemment mutu wana bazoluka mais ndako eza ya yete aza patron te aza individu batikela ki ba clé ya villa akengelaka ya jusqu'au mutu na nzela aya ko bongisa apangusa ka ndenge ezalaka mais nzoka ye baza bato ya misala mabe bato ya misala ya sima bato yo boyebi ndenge na olobela c'est-à-dire yaya ndeko mama ndeko mwasi ndeko mobali ndeko papa faites attention ya kokende kolokota misala na nzela tala côté pasteur ake ko sukela ba sui pasteur na mibali misato et salama pe na bandeko basi ebele mais o eza lisolo to beti et salameli pasteur bana mibali ba tata misato ba sui pasteur ba déclasser pasteur chose grave pasteur azongi ake ko yebisa na église ayebisi muninga pasteur bazara na ene église muninga pasteur ayebisi mama pasteur na songi fuite bimi na église ba déclasser ki pasteur na soni wana pasteur akangi bisaka sa nini azongi na mboka alongwe na pays o likambo esalami akimi na soni wana po ayebisaki baninga na ye basali ya nzambe tala problème ekwelinga na kote na kendo luka musala yango esali boye basali ya nzambe bayebisi basi na bango ba mama pasteur songi yaya ki songi ba mama pasteur très songi mama pasteur abeteli mondimi moko mondimo mibale koyebisa mutute église mubimba au courant que pasteur ndenga za wana ba déclasser ye pasteur azana moteur déclassé na son pasteur amate avion abandonné procès yebaka bamboka bapaya ozana omupaya ba abusé des fois talaka na ba pays mususu ba rolanda makamno te parce que ça mis dans un pays en Afrique yebi ba pays d'Afrique ndenge zalaka nani akolanda suivi ya dossier yo pe étranger mbongo pe zate via malonga te bika ba vito kenda koluka pona koluka ba mbongo to ya ba poto tukenda osala ba kayu mususu juste forcer la vie pour trouver les moyens ba sui pasteur na soni wana pasteur amoni pe dossier na la police ezoko aboutir te na soni wana pasteur akangi bisaka azongi na mboka esali mawa passe na soni elo ni to ngai to tuna na suka mama na biso atuni siko boy des choses. Comment fait-il qu'un pasteur bakende ko déclasser ye tandis que bango ba monaka ba vie ya bato mama atuni première question ndenge nini pasteur ayeba kite ke nzela akei ambisika deza liboso
Tandis que na église, bango ba mona kaya batu. Que frère, sœur, kokende kuna te ponzamba la kisinga koto zo kende danger zali. Mais ndenge nini pasteur a mona kite kote yepe akei danger zali. Eza ba question, hein? Ce n'est pas des choix. Ngana ina di solo. Yo pesa biso ka commentaire sur clavier. Pesa biso réponse to yeba ni to ki ko comprendre. To yaka na lisolo, yo pesa conseil na kolo lisolo pour taquer kolo lisolo yo retaquer des choses. C'est-à-dire il y a des personnes qui ne comprennent pas. Biso to yaka na masolo o pesinga ngana che na communauté pe sa réponse, ce n'est pas des choses. Landa, maman lobi ndeni ba ba mona aka ya bat. Soki ezaki frère okoloba frère, ke ba kuna koto kei danger zali, ba ko salo beto likambo bezo la oui, et ça la marebele, ba kebiso pe na sima mikolo moni penda ke oui ba kebisa inga soki na kendara, mais na bimi victime. Ba msu pe ba kenda ba bima ba victime, ba yebisa ranga na yoka kite na ke, mais ndeni pasteur amona ete ke kuna kota zo kende ba ko soyer. Ça c'est un. Maman tuni lisusu boyi. Comment bango ba mona aka mabe ya bana baninga? Mais bana ba pasteur bandumba. Ndeni balongola kindumba na banzota bana mususu basambela batu mususu. Ba yeba aka kindumba bana mususu mais bana na bango moko na bandako bandumba. Mama tuni boyi. Ndeni ba pasteur balongola aka molimo ya koiba pa ba frère to pe bate aka bana mususu batika mabe batika ki banditisme. Mais bana ya ba pasteur, plupart ba pasteur ebele bana ba on pe ba bandi ba ta ba ambiance. Mama tuni boy na nyonso wana comment ekiko komela kaka mosali ya Nzambe. Pourquoi esalameli eke ya monite ke danger za aki liboso. Wana nde ba question mama lingi to eba na kati pona nini ekiko komela tandis que bango ba monaka ya batu mais ya bango moko ba monaka te. Eza ba question ba tuni na émission ngape na eko tunu na ndako. Pesa biso ka réponse sur clavier. Pasteur na minute o ba suye na batata misato ba déclasser confondu ya pasteur na soni wana ayebisaki ba collègue na ye ba pasteur ba yebisi ba maman pasteur songi fuite bimi na église pasteur na soni wana sai nini akimi azongi na mboka na ye esali mawa passe na soni yango maman na biso alobi des choses mais ka koyebisa bandeko na communauté surtout eloko tobeti sete na kati yaya keba kokezwa misala ya nzela keba kokezwa misala nzela oyebite wapi ba oki komema yo eza ba accident et li un pasteur et oki koyela pe mutu nyonso mais cette fois-ci ekoyi pa pasteur ya mu mama linga ka yeba ndenge nini un pasteur amona ki liboso nzela na ete ke danger ezali et sali mawa pasi na soni voilà otenga toloba pona pasteur yango wana elo ni yokoloba na kati o comprendre ni na kati conseil ni yoko pesa na kati elo ni yoki ko répondre selon ba question o mama sengi to tuna. Benga des shows de Nar TV na ba sujet à bientôt le belango o ekomelu ekomela ba misuste. Voilà notre ambition. Et que ça la bien n'oubliez pas partager votre émission to kape bande comme sunde ba koloba. Aimez commenter votre émission et zala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission Zakuya. Ciao.